La mukana pungio yokola la mokili kokende pango batata bamama bandeko bilenge mbote na bino banso nalingi 2011 ezala mbula ya bosolo ya changement ya bonheur ya prospérité 2010 esili ezalaki mbula ya pasi makambo bisengo ezalaki mingi te. Le fait le plus important na koloba ezali sacre ya Monseigneur Monsengo. Monseigneur Monsengo a commis cardinal de la République démocratique du Congo. Pieto Pétiye Longonia ba encouragement mingi pona mosala na ye kasi aza na croix munene alanda bapa ya Kristo kodénonce nyonso eza mabe depuis que asala kango il faut continuer kasi nzambe mpe asunga ye mabe elekaki mingi na 2010 ya wana bandeko na ngai bokoloba mama landa azosalaka asipapesi baveu alati babijou te nayebi bokoloba yango nalati babijou te mpo na nini mpo ezali solidarité na bato nyonso oyo bakufi famille oyo ezomona mpasi bazolela mpo na ndenge bato bakufi oyo eyebani toyebi ke ezali famille ya Chebeya Floribert Fidèle Bazana naloba mpe famille ya Armand Tungulu tolelaki ye mpe tolingi makambo wana esila elebela bamosusu bazali na kati ya baboloko neti bamaître Firmin Yangambi na ba Eric Kunda colonel Elia l'étudiant Olangi bakangi bango pamba balobi balingi barenverser régime ezalaki nini kaka po maître Yangambi alingaki ya sala publication ya document relatif na exploitation illégale ya ba ressources naturelles ya Congo kaka pona bongo bakangi bango menangonga oyo maître Yangambi azali condamné à mort colonel Elia azali condamné à vie Eric Kunda na étudiant Olangi bazali condamné à 20 ans tolobi malamu bazala libéré parce que ezali arrestation injuste des prisonniers politiques wali bazomona pasi pamba na kati ya boloko tosengi na gouvernement ya Congo ba libérer bana oyo po bazali kuna de façon injuste lobi pe na kati ya prison kuna bato bazomona pasi ya pamba bazali na bengi pasteur Coutinho bazomona pasi ya pamba bakangi pona nini oh azali na minduki nete ka ngai te ngape balobaki na minduki ya lokuta et ya bengi ya lokuta po abana ko za na popularité makasi na église na ye bakangi ye pona bongo to sengi ba bimisa ye po ezali ndenge wana kaka quand c'est injuste to linga injustice ici là to lobi pe pona mama Nelly Ngoituite azalaka ex secrétaire particulière ya Laurent Désiré Kabila to lobi abima azali condamné bambule belé 20 ans na kanisi po balobi azalaki impliqué na liwa ya Laurent Désiré Kabila bande konangai ngazaka na boyoko na ye ayipsaki ngai kutule ayoki babomi musée ya yebaki te ayebika moko te mais akoti na kati pona nini po baloba ke voilà bato babomi ye non bato babomi ye bazali banda ngaba yepsi ngai pe boye que le 15 janvier 2001 Monsieur Kabila azaki na kati ya Kinshasa akanaki na palais de marbre babomi ye entre le 15 et le 16 janvier le 16 janvier azali kaka constat mais azaki na kati ya Kinshasa akendaki kosali na kati ya palais de marbre Kabila kufaki bien avant ba constater yango akenda lubumbashi pour faire croire qu'il y a azaki na kati wana te vérité ezali tetu pe bato bayebi likambo wana balobi mokomosu bakoloba mais basala bango na poto mosika pe bayebani te pe mokomosu bakoloba bakodéclare yango bato baboma Kabila Laurent basali banda tosengi na Joseph Kabila atika bango po oyebi très bien que eza lokuta bato wana basala babomi Laurent Désiré Kabila te tolobi pe boyi pasi ezaki mingi pe ezami na kati ya mabota na biso bajournaliste ebele bazali kokufa bazali ebele mpona tanga bakomo na bango pe na ngonga kaka oyo natangi kuna na Kivu moko ya bajournaliste ba enlevé ye
kuna na Kivu ba Rwanda bazokota bazoko bomba bato ya biso bazoko benga na bango parce ça kuna na est lisusu pour région wana ezokoma région rwandaise etikali muke koma une république rwandaise peuple congolais benga na biso bino bato bakuti na Kivu bolala te bozolala pe tozolala boni boy po bana pasi mingi sécurité ezate na kati ya Kivu ezate bazokota nkunda se azongi déjà na kati ya Nord Kivu soki boyebi yango te azoko recruter ba Congolais bakota na kati ya parti na ye CNDP soki oboyi pe ozana problème na ye tozana mboka nini yo gouvernement ya Congo ezali nga lobi ezate. Monsieur Kabila, si vous étiez Congolais, je crois que vous allez agir autrement. Vous savez que l'Est de la République est toujours en guerre. Le peuple dit que vous ne sont pas en paix. Qu'est-ce que vous alliez faire? Le FARDC aujourd'hui est truffé de gens qui sont venus du CNDP. Le CNDP de Nkunda qui a tué, nous savons, il a tué même des jeunes enfants pour le faire remplacer par des Rwandais d'origine. Nous ne sommes pas des ennemis du Rwanda ou des Rwandais. Nous voulons vivre dans notre pays qui s'appelle le Congo, en bonne intelligence avec le Rwanda à la frontière, comme la frontière burundaise ou la frontière ougandaise. Nous voulons vivre en bonne intelligence avec vous tous, mais laissez notre pays tranquille. 2011, c'est vrai, 2011, ça sera l'année des élections. Élections présidentielles, législatives et locales. Bana Congo. Parce que de monnaie coquité, parce que les gouvernements avec les Chinois sont en train de construire quelques tronçons, je ne sais pas combien de kilomètres jusqu'à présent, parce que nous ne sommes pas au courant. Quelques kilomètres de route à Kinshasa, qui du reste servent leurs propres intérêts. Pour cela, vous dites que l'Europe est arrivée au Congo. Moi, na Congo la mouka. Vous n'avez pas besoin de échanger, limiter Baloba, c'est le premier échangeur du monde. Tu voyager. Tout le monde dit belé. Nous n'avons pas encore fait le véritable échangeur qui peut être le premier du monde. Des ans noté. Et c'est des choses normales. Ce n'est pas spécial. Et ce n'est pas ça construire un pays. Il n'y a pas de rappeler dans Congo. Congo belge, Zalaka, toi Zalaka te, Zalaka. On a plus de réponse. Batongo banzela ou tozala ngoti sikoy, banda ngoti sikoy. De beaux immeubles, Tisuko et Zali. Les Belges ont construit. Zali vérité. Et Bazate, ils sont partis pourquoi? Parce que les Belges n'ont pas mis dans leur réflexion l'existence du peuple congolais. Et Zalakate, ils n'ont pas tenu compte de l'existence du peuple congolais. Tout Zalaka, Nalubakaka, respecté, dignité Zalakate, Fimbu, tout ça. Tata Balobi, Ngonge Koki Bokende, Bakena na bango. Kasi depuis bakenda tilelo toujours na biso toujours na kimia zalakate bitumba koboma makila lelo balobi depuis 98 tilelo plus de 5 millions 400 000 mais alors surtout depuis 96 depuis guerre FDL et Badaka na Joseph Kabila na tata na Laurent Désiré Kabila baya ko envahir à travers AFDL, Rwanda, Burundi, Ouganda, bazaka na kati, pour renverser le régime à Mobutu Akende. C'était pas nécessaire dans les Rwanda. Mobutu était déjà malade, puisqu'il y a eu un dans 97 kaka. Boni boy. Congolais, Bolobi, moi, c'est à cause des Européens, des Occidentaux. Nga lobi, où sont vos responsabilités à vous? Où est-ce qu'on oublie nos responsabilités? Les Blancs n'ont jamais venu au Congo par sa force. Oui, il est venu par sa force, quelque part. Mais aussi, il y a eu la main du Congolais qui a dit oui, entrez. On dit la quota, na bozoba ya bisomoko. Pena ngonga oyo, ba Congolais ba liba, complice ba collabo. Il y a des centres aux enfers au Congo. On appelle Eyebani. Eyebani, tobo salangote. Pour lobby oyo, tous ceux qui ont contribué à faire tomber le Congo devront répondre de leurs actes. Faut Eyebana. Parce que c'est normal, bato bazo bebisa, bayebana, pe, bazala poursuivi.